Donc ça dit pas. C'est ça la voiture, hein? C'est là, la bana. Yemba. Ah, jongwa. Ah, yo pas nous allons bongo ko. Kama lo kwa mtambo. Kasi na ko sepe sa yo ba kama. Kasi pesa na kama ngani. Bo malembe kasi na ko sala dia. Tika na lo tonjili. Ah, yo ni parti. Ni parti. Yemba. Sara, nengo useka kawana. Uyebi sepe sa ngale. Você garangue esse perfeito. Só você como lá não pale. Gentil continua no tempo. Usou rever, usou verso. Você garangue esse perfeito, não é que não. Cara, espera que não dá o lobo assim coach. Não dá o lobo lá no mundo mutima. Essa com yango mukaza ambi. Ah, ótimo. Não dá o lobo. Eu vou campo do lobo. Eu usou lobo. Dera, tu sala diemba, nada. Vamos lobo. Oh, malembi yo kanda kan. Kama mtu usao lobo, eu lula. Tengala lula. Você ama isso? Na sefira kandena yo. Lipati. Nei nada. Mama yakina ba mama sanga mo na pesa yo. Yera andishi. Zi não yena yo. Zi, ya bien. Lipati. 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 Tala zi. Vela. Ko fa bebe la rete. Yo ba lo ki mo mbalo yo. Stop. Bonjour. Bonjour papa. Maman. Où y a dit la paille? Maman. Bonjour. Pesa ngabe? Yo tu ba kupema na ndako. Yemu mfanye ngine mbaya. Yemu ya lule la ngala kene wa. Alula na ngine. Oh ko ba nange sepelisa ga ngala makaune. Ubela sasa mbele ngala ko zwa. Ngatu kwa ni mambo. Ata nafanya. Na usinda ba piyo na ndira mwa jibe no wale. Oye? Kangana nuko bonde. Bana kumisi ba nzundu. Ekai na asare zabiti papa. Ndo ningangi na mama oyo ngai na soro na bana nayo. Nakumisi okuza nzundu. Sikate lisho na biso bande tisu kana nzambe yoza la kati na biso. Nakombo na Yesu. Amen. Ma pasteur. Nama nzoto pesa solo Na benga kibino to solo la kina pasteur ya yebisinga ke bana mbasula na yo moko mama. Komsanga na kusula mausi. Bilolo Mama. Ozoma teke na ndula paya. Tena munima. Ngabenga kana ndiyo sana taya kufule mwana nangai. Te aza na fol na yo kina na kipango te Yona ba per awana bier. Soma bier mbango ya nangu soma lupango ya. Uko kama mimi. Mama. Biso mtomela bier ate. Bongo sani biere saka lokola mai. Na secret na biere. Ngabe na mikolo nyonso te meneti ba mikolo mususu. Ngabe depuis na botama na tika weba elengia biere. Na tamu ko monko banda na bima mwa mama tile. Mena ba occasion boye Bible pe le vite mela ndamu. Nanda ngabuto. Pone stomana biso. Mama. Pesa na mkiona ya vitu ile pasuka ki. Mama yemu ndio bapesa blesa. Mama, yemu taboma kiango. Mama zomuna ngala boma kiango yemu tabaswa kiango de. Yo lubaki nangana lubana mama te. Oh, ni pati lo ba Wa lubaka te bandaka la siko tele maka kawana yesimba ba fera ngo boye, bango ba mela kayo ko mamesa. Yende muntu alubaki. Na tozo mesa wana tulambra seo. Au da simba. Ya masangati. Usu ate buzai lo. Si utosila kama mna Isala na mwelo kutembea. Non, maman, il y a un problème. Après, ça soit ta maille. Ça soit ta maille. Non, tu t'en es si. Non, mais on a ça pour bien, il n'y a pas de problème. La bière, en tout cas. Elle va aussi. Longa, non. Mama nakende. Tu vas au mélange. Masu milangu ti. Baba bumela na bino.
C'est le côté, ça t'a fait la moko. C'est ça le côté. C'est ça mon côté. Vous avez vu, tout ça un problème à courant. Tout ça, il y a courant. Tout ça, il y a 2 mois pour résoudre. Donc, si comme moto, quand il y a son bac à sécurité, il y a des candidats bien. Vous voyez, il y a un frigo à pétrole. À son petit groupe. À un groupe. Ah, on est là. Ah, il y a Kakatika. La monnaie locale d'épilepsie, on est sur son ami. Ah, bien l'épilepsie. L'épilepsie, ça y est, ça y est, on a écrit la télé. Vous savez, Lolo? Ah, d'accord. Because as a Katam Makambosa, bien done to Makamati, but not to Mosi and Moni Sanipad. Monsieur, ça va? Ah, ça va bien. Alors la vie? Ah, ça va. Tiens, comment? Ça c'est une nouveauté? Oui. Prends la bière ici. Tu comprends la moko bongo si pour y a manili yango on va salami. Bon, on a bien dit au niveau de cela qui la fois passée. D'abord il y avait beaucoup de gens maman solo là. C'est une expérience de vie, de Koli, de Tamboli. Moi je fais 15 à Bandundu. 5 ans dans le bas Congo, dans zone Kinshasa, dans le Bandundu, après dans zone de Soussou. Vraiment, j'ai beaucoup d'expérience. Dans le Manzambe, dans la vie, vraiment, j'ai une expérience. Là, je sais que je suis sur la maman, je suis maman, et puis c'est bien que je suis vivant jusqu'à présent. Bon, alors, bon après-midi. Ah, merci, merci. Moi, je suis en train de ranger mes frères derrière là-bas. Ah. Maman, ça va? Bien, papa. Moi, je ne peux que vous remercier pour avoir pensé à organiser des séances d'encadrement. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Ça va passer, mais il y a de quoi na touti na musika musana. Ça passe. Kotonga. Tam soko yoka ote ya kokina place wana te. Oh boy boy boy. Kolanda te nyonso wana lobama ka pepo na biso. Tite okoma na suka bo. Mama pastel mtu kotonga yekuna lata ka bien te. Mama pastel alinga ka batu ta ina ka batu. Nyonso wana kanga matonji. Kanga matonji. Zua kutu kamata katia pembeni parce que wana moyen te soko meika kubanda zua wana yo na musala mobile na yo obebisi yango oyamba batu ya ndenge na ndenge lokola nga siko mikolo nafanya na bashege te baya kutikela nga bashege awo nayambi bango ka ndenge wana makambo baosuba boye Et Christian, nazotuna yo ozokoloba te. Problème nini chaque fois na mama na yo awa, hein? Oui, très bien, ndenge na yebisaka yo que zala quand même la manière même ce que monique aux na déception que mais comment ça na ndenge temps to zala kana armée. Oui, ndenge ba so pesa da respect bisika nyonso tout yebi quand même. C'est pas parce que maintenant comme boyer, yo maintenant on dinga susu o kitsanga batna nzela so ba moninga ba so ex mais la zaka colonel la table na zaka tuna musalate. Alors pesa na quand même kilo Christian. Hein? Papa moi on fait ce kilo mais moi si on me donne on fait ce kilo te là. Moi so un simbate. Na éviter ce goût de l'euro ti là là. Terre, bater moi na ndeya ngo na solinga te. Hein? Bater me kolokota te. Yo sala ngo ke o yebi na mute. Ngana kama vite que na koya ko so moi si mususu boy. Oui mais circonstance ça là que na ko so moi si. Mais il y a celui qui sa famille non sonne. La biche sonne sur l'accession mais ça moi ça là. Avant on va douter. Ça va, il y a on a joué. Oui, même l'église écoute. Dans la nano. Oh, viens. Bon, ça va. Madame. Oh, Ma vie. Doyen, cher ami. Ah, viens, mon ami. Santé. Merci. Ok. Ah. Tu viens?
Mon a dit que il y a une décision. Les décisions de Tambola. Voilà, non, mais. C'est cela que déjà n'a vu. Il faut voir ça là, tout boya parce que l'heure de comme il a sous l'air, il y a collègue qui s'attend. De coquille collègue ça l'heure, parce que tout faut de ça là, maman mbote. Oh, ils ont dit que église doyer, église oyo, n'andingi kaka ponga na salaka nanga motu pété. Ce qui n'a pas de semaine, on a comme vision. Nanzela na telemi uzumuna net nazumona batu mais nazumona biloko mususu na lobino onction comme makasi trop alors tout landela yango makasi alors pour makamunyoso esale ba malamu to ngai na soit possibilité ya kosala oyo ndenge nzamba zo pesa ke ba inspiration il faut na comme titulaire dès qu'il a comme titulaire le faut du mona nzonzambi fiti soba. Il faut qu'il soit maman pour le docker. Ok. Alors, doyen, n'timam kongeina. Donc, mon frère, ce qui m'a comme bongi, non, pas que là, bon, mon là. Mokili mobimba bakolo parce que ngana sana ndenge na ngai ya komemela bato et puis pour baba na kozwa badon tout ça pour s'organiser ça te batata non si qu'on a ça déjà na adresse ya poto ndele bazo sela ngana za la confirmer to kama ma photo esika mo pas filmer yango esika otango ngana zo comme titulaire to tindela bango vie to kana to kana ti hein. Vraiment, tu as le moukou. Mais tout justement avant là. Donc, quand tu dis on comprendre que ça va. Ils allaient comprendre. Tout le monde est d'accord. Yo Benza, on dirige l'église. Attends, mon vieux. Yo, vous allez déjà aux armées. On les vieux. On les met quelqu'un à place. Bango vient dans le salon, bango a eu un diamant, il a plus de ndabanza mbongi. To bongi si moi qui propose na biso, yozo nzonza mi petit toma. Et ko to bana ni vie. Donc yo siko na mona que doyen, problème ça boy. Et elle comme doyen te vie. Doyen na tête ça yo, viens ici à combien c'est les sayo. Mais de boulou. C'est là. Boulou ma so su ya ko. You can say take la biso change. Take la boulou ma ça. Rien na diamant. Ah te vie. Très on ngeye. Benga wa, oye bisanga. On ngeye. Ngeye Congo mina, nzali fait des tombas. Bien autant comme une colo, elle a fait des amis. Viens même pas tout m'écouter. Des filles, so boy. Nangai. Non ya. Non. Et so on consulte comme une colo comme il faut dire comme ah viens tu connais. Oh mon frère. Mais ce n'est pas possible. Il y a yaka. Mais yaka mon frère, ce n'est pas moi. On se comme vous bangue. Qui me bangue là, vous aussi na soué. Alors qui me comme bangue. Donc la sollicitation qui n'y sont pour que mon niveau n'a pas bangué. Nous comme bangue. Alors papa, yo so comme bangue pour faire ça kiloté. Nga ngali pongi masumu otelo ba bêtise aboué. D'accord, c'était sur la chérie. Problème au non chérie chérie, excusez, vous avez un problème au quai, ça la calme. N'est-ce que vous se reposez, doit excuser à se reposer pour aller dans la maquelle. Madame, problème est santé, toujours bon que ça m'a camboyé à venir. Olingi papa, moi il m'a cassé mon as, n'a pas cessé tout est dans la maquelle là. Doyen. Mais bon Nico papa. Le bas sur le on diable yambi la maman. Pour l'âme du Koyami. Tango kafuti mwana mulunza ina ndire lawo ndire donc muna kaka oh alors kiadi masumu na watu nayo ozala fonte na baza boni boyko tozala baza ya papa kenda kikongo bima so kikongo kiadi kibene bima papa kini doyen ça fait
osaka nanga mingi vraiment chérie te nakanga te nga nali pongi fo déranger nga te wana mpe comportement nanga ndako déranger yo chérie mais quand même papa bazali na on a décidé te na ndako masumu lelo réagir na émission okopona nga na mwa émission masumu okopona nga na Christiane na otika na ndako oyo akolambilwa bino soki baza kotambola bokende epai ozali kaka bokamata lapi oyo bopakoli awa bopakoli badessin na elongi mobimba sala noki ngai nakenda koya koteka fufu na ngai mina eyaka na kitambale kitambala toki na muta obekende na bona okoma lili efuna zwa jaketa epa mama akoka fo toki na kitambala ngo olukila ngo ndipesa onka bachangu bino mpenza nde bomonaka bamonanga tozokende epai ya famille ya tata na bango abengaki biso mama mpe lobaka vérité famille ya papa te nokoyoka amemaka bino epai ya basemeki te tozokende kuna te papaolole okubuya pwana yo oyebi tata na bino makambo basala ndeko na ngai nazoye biso te noko oke kosala nini kuna papa paster oyo ya belombe nde abengisaki nga na mama tosolola mpo na likambo ya ngai na elombe ndenge toumeli omoi nde tokosala libala na biso yango abengisa nga toyinga tokei na mama mama tokei kasi likambo ya paster na elombe eza kosila te nano butiki yango te nalobi telema wana nazonga nano awa nokoto na retard te yo kosalaka na nga maseki te eza te soki oye monene nakokosimba yo te jean-pierre ayaki koluka yo camarade no jean-pierre nani oyo awutaki po oyo azalaka na putu ayaki asuki aza na koli na yo okende kozwa iza wapi oleka kuna epai na ye na pokwa zunga nano awa mama landaka nanga na kei oza kokenda likambo ya paster nalobi toujours général bino bolingi général te bolingi obe paster na motema bato bakomi kosambela leki na nga kitisa motemakitisa motema na pete na motema na paster tokupona nini pete motema paster banga nzambi nzambi nani apisaka grade nzambi te grade utaka na nani sava bukenda balisa bana na ndenge olingi sala bakenda mabala bala banda kulamba soku biloko ibanda kokoka mungwa bukulukila nga timba na nzusi yo wani mire alitambola wa bando yaki osinga te kitofanda te kakolomba mire tika bango bakenda mama tika bango bakenda yo nde omoni ndenge nazwa ilungi na yo tozwani biso mibali bilungi eza lokula mpo mama abuti biso azali na elongi na yo yango wana ookilaka ngai yokila ngai vanda wana ndenge ozali wana ndenge oza wana basala lolendo na bapaster na bango yo okozwa général okozala mwasi na général tovandi oyebi basi na bagénéraux bavandi na podium bato basoda baza kotambola boye basi ya bakonzi baza kopepa mishwara okobala général mpo na pete ngai nokuna yo nazwa bomengo oyoki mpo soki bapesi yo obali général bakopesa ngai ntango mosusu nabanda kofuta basoda soki naza kofuta basoda ebe izunguluki tubiki général wana kolukilanga ata bana bamoma leki ngai général te mirei soki yo ulubi boye usianze liloba na ngai motema mpe ilungu epa na yo okobala général olingi onengo te olingi te nga nakoma komanda etali yo wana général nga na olingeli kutu nini aza na nini aza na nini mituka ebelebele bakopesa biso ba Mercedes général oza kotona aza na nini paster olingi obala paster siko yo moko ota no age na ngai te age na ngai na général vraiment ozotala ngo osala eloko te age lokola oza mwana moke oza lokola mwana ya ilenge bakuwila yo mokonzi akozala na yo pusa nalingi na ngai olingi te nalingi na ngai makambo utitem na yo utitem altema keno kosala biloko noki ulambi iloko moko te ngana oyebisa ngo pa mama yebisa mama na yo akosala ngai iloko te nga nde nasukisi libumu ya bamama na yo bokula ndo nga na lobi oyoki soki boza kotia tembe na nga okebu bilolo
Pasteur. Ah, pasteur. Boati boyo. Oh. Usala wate? Na tangu na longo liango mwana oyo dipati muntu azalaka soko longo libilo kwa le yemba ye asali lisusu na ndenge. Benga ngai peli pati yango. Mwana oyo Papa pasteur. Azana mwandika moko ya kutona po. Lobi tuzalaki na mwa ku discussion na mama oyo mama Nkenge. Alobi na ngai boy. Ngana lobi tuzalaki kutanga na Bible na liki. Ebi musala discussion na manzambe. Te kusolola kaka po tuyeba. Musala kukabula siku ngana tutangi sika wana iloko pesa kibiso mwa kukesa ne. Bon, Madia mama na Yesu. Yembe anzelo yaki kulobela ye. Tangu anzelo lobi na ye Madia lobi na anzelo kusala ndenge nini ngai muntu na buta te. Ale na yembe mubadi te. Nzambi alobi elimu sante kuya. Ale Zakari disusu na Bible kaka wana yembe akutana kina nzelu. Alobi kusala ndenge nini ngai muntu na sina komikoko. Ale Nzambi apesi Zakari itumbu. Chikoyo biso wana tukomi kutuna. Nzambi angodonga adinga kimadi adinga kizakadi te ndenge nini. Nzambi alinga kabati nyoso. Beluka zalika ba Zakari doute. Nzambi kana kupesa mwana mais azali ko douter. Piniri. Marie n'a pas douté alors bien ça la mandenge mukalono. Bon itamu saki biso mutu tumi ça benga ni pati merci pasteur en tout cas na mimi sama mama Nkenge comment diacre Papa. Oui papa. Ndio baada msuna mwana kwa kama Elfreda mkubuye c'est quoi ça teni ya boy la fille d'un pasteur na teni ya boy ibi kileo nazo yamba na katanda kwa teni ya boy sina pekisa yo teni uko la takate. Papa vous l'avez ça à la mode. La dernière fois à la mode mais ce n'est pas ici. La pekisa ba teni ya boy ce n'est pas normal. Kama mwana pasteur dala ba teni la takana na église tu n'enda kuna ce n'est pas normal ça. Baba parce que ce moment là tala tangwa ko ce que ça va. Keni ko longolango. Keni ko longolango mets-toi debout. Keni ko longolango. Longola teni wa linga moto. Uzana bilambe bele kuna pour ko linga kama ne loko. Ozo mo sko zo bala longola. Tamu sko zo boya mshala na yozo ngoti ko remplacer mutu zo tozo bilambe ndeni. Kende ko longolango tika ko sa expliquer ça pampa. Quoi ça? Papa pasteur. Mwana oyo nouveau ezo tangu nakabula kimasango ale yesu koyo lokula nasalaki na mama mususu wana azalaki na bana mibadi na bakisilaki ye ngumulo wana ya masango banikisa ale ye lokula nachaki basako mibade pa iskolo baki bongo oyo azadi ye mukosa ko mibadi oyo bazadi mwa mingi na chambungula ye ikomile dikambo soki naza kuleka na nzela abana kufeinga ngaye bilolo wana muntu musala akukufa dayera zana bande kute kuseka ngai bisika nyoso ngana sadi loko mokute pasteur ngaba bisenga rapport ipare yo sumoni ke bande kona yo ba camarade na yo al otie biloko ebele oyebiete tenda ngai était pasteur makamwana na yibi yango te na kusadi la mondenge ni voyez un peu tala sikinani ngana sala kabuite banani Bon papa. Oh, comment dites? Bon papa pasteur. Sorry. Madame papa. Bangu kaka bandimi. Nini? Madame papa pasteur. Botambo madame. Botambo madame papa. Papa pasteur na kena ngai. Tawatinda isa samu yo. Toto Nzambi mwenge binzambi na bule tuzongisi suma sanjo linkemo na mboka na yo ndenge osangisi biso elongo na pasteur na biso tika te makolo na biso ndenge ekota epambola ndako epesa nyonso oyo ezangi na kati na ndako bongo kolo ntango nyonso tokozala kokomisa yo te na kombo na yesu mokonzi mpo obikisa na biso amen. Mama. Oui mama. Mama azali abiyebuke kolebele sese landi bango ne papa yaki kuna na ndako wake tozoya awe pana yo bingisaki bango nabitenga pela mwana papa pasteur kala lakini nagi notale
Kwani nzoto? Nzoto za malamu siko. Bine pe malamu. Toza malamu papa. Papa c'est toza na ilombe Asuwe ba usura na munani. C'est bien. Mikamute ayo kuta bisika te bayi masore na biso, za na problème te. Ngana bekse ki bino ngabite bayana ni peto solo la. Omoni ba responsabilité minene ilombe azui. Tiri ba responsabilité minene. Solo papa. Ko kengela ka ba mpate ya nzambe za jisekite. Ngana sali 37 ayo mkoyibi. Papa. Na kina l'âge à 25 37 mpaka lingomba papa reputation ye pa ni usebani mpaka papa yo za tata biso yo za tata biso maman take mkoli mto kwa encadrer et puis entrer c'est vrai ça va bien ça va en tout cas mes excuses na retard légèrement retard ce n'est pas Bima qui a été je me suis dit bon on a comment même surveiller à rejoindre le soir bani pe ko sola kana bani pe ka sikoyo na bengi saki bino ayomoni papa Elombe passer na mission sika évangéliste comme pasteur zaki mashwa na biso nyonso mais papa représentant le bakango ke mwana wana vraiment yeka kamuta bongi na place wana. Alors ngana bengi saki bino ya plutôt solo là muza ba responsabilité minene nakati ya lingomba ya zali jeune biso ba kolona bato bato ko sungaye ngana ke retraite bien sûr mais nazali na sur place yao nazali ko la conseiller ce que problème ezali to ba nikuta de temps en temps mais pe côté famille il faut qu'on encadrer azali jeune amoni makambo yake belebele nakati ya lingomba nakati ya famille il faut ko yeba keye azali responsable c'est un ministre de Dieu donc il faut sunga kaye mama ko sunga kaye aba conseil azana ngo beso mingi ampe ko zabe musika na yete ngaba za musika na yete de temps à faire la mwana na yo buma na yo ebimila kata paroisse na yo papa nani azokoloba te pa nyonso réputation na yo papa baza koloba mosala yo sali otongi banda kwa nzambe otongi bitelo papa te mosala wana esengeli kaka na bato oya motema mo je souhaiterais qu'il y ait ça plus que biso to sali ils ont mis le double ou même le triple c'est mon souhait moi j'ai un honneur na biso pour représenter la yaki awa to sola que mingi vraiment le vraiment ce garçon là je ne sais pas bonjour ipate akoli kama mwana toza komema moke mwitane yakoi bato baumelaka te on a bengi samito solo là mama babimaki moke yango nazalaki na yango wana totala ye totika ye te to encadrer mama mpe kotika ye te faut encadrer ye de temps en temps kotiaka makambo ebelebele na motu te eza na makambo ebele oyo ali kokamba ye bampati ya nzambe donc c'est bitumba papa bitumba tozalaka kaka biso nga mpe lokola bandaka nkenza ya kufa yo moko yebi natikalaka boye na bokoli bana sikoyo mwana ya mobali moko nga nasana ye kaka ye moko ndenge azali wana ye moko papa na ngai ye moko bokilo na ngai ye moko mwana liboso papa kaka mama mike kokota oyebima ngabi papa okitisaka motema libala ezalaka kaka boye libala ezalaka kokitisa motema kozala motema libala ta mosu papa omona siliki ndakokende kaka papa kitisa motema libala ezalaka kaka boye kaka nde yango wana je crois que dans 3 mois il faut voyager parce que dans la conférence muka communauté na biso na poto la direction générale je crois que vous arrêtez il n'a pas représenter biso nzambe azolo c'est na makasi okoma kuna bango ba jeune bango bakende kuna ko bana komba communauté na biso za na kati ya Kongo na biso awa osoka papa aso voyager 3 mois ya mwana mobile lote wana komi kanda na basali invitation kala yaka depuis kala que faut vous préparer dans 3 mois bon ça tombe bien le la payer ça komi wana yeka mutako kende kama mtu msusa zalite pour les plans les on a problème il y a hier kuna c'est déjà un élément valable il n'y a pas de problème ye pensa papa omoni ntango nalobi kaka ndenge babaka basali na nga babeli atalinga miso babongo na kosi est-ce que vous allez comme vous le voyez je ne sais pas bon nga nazo continuer ko remercier bino
beaucoup plus. Moi, pasteur, sungaka mwasi nanga mingi na encadré mingi. Moi, le naza beaucoup na yo, na ba collège des anciens, quelquefois aussi na représentant légal. Na connu à remercier bino pe kosenga toujours beaux anangai. Il va Thomas c'est moto ezali angai. Kasi kitungu ezali kwa moto ezali angai te. Ezali ya biso nyonso ezali ya bimba bobandaki nango. Nga na zome ma kitungu ngo sino kitsango ka lobo sunga ngai au pasteur. Vraiment je me remets encore une fois à votre sagesse, à votre expérience pour ma bon pour cette grande tâche qui vient de m'être confiée. Je sais que par la grâce de Dieu, l'assistance d'Abino et aussi de temps en temps, ceux qui ont dévié, a déraillé, continuez à me considérer comme votre enfant, comme votre fils. Et remettez-moi. Punissez-moi s'il le faut. Vraiment, Nalingite Bukonzi et le Kangai, ça vraiment, je me remets à vous. Continuez à me considérer comme votre fils et ne vous empêchez pas un seul instant de me conseiller ou de me remettre sur la juste voie chaque fois que na donc après nous il y a des promotions qui n'ont toujours dans notre église. Nga papa pasteur na sepelaki alite oteaka biso na mbalo elekaki abike combattre le bon combat esengeli ke muto aza kobunda bitumba abunda pote ya gagner eza ndenge moko bato basaka course akosala course pote ya rapporter victoire net ndenge uza koloba na mwana na yo oyo nde toyebi te nzambe ye moko nde mutaponelaki nga mwana na nga ya mobali po aya kolongola nga mawa ya papa na bango pote en tout cas papa nayebi te nazali kokumisa te parce que azali awa ti na miso na bato nyonso nga nakumisaka te na solo mpenza ngai nzambe apesi ngai nini yango ngana yebisaki na biso ngabi problème nyonso numéro de téléphone à biso yebi yango Jérémie 33 il faut que moi je te réponde. Je te montrerai des choses cachées. Comment on était c'est impossible, qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a pas un zame toujours solution les amis. Papa bobenda na bato ya mwana na bino oyo omoni ke soki mobali akomi parce que toujours dans la famille mwana moka yango nate na lobi mabete ba ye lokwa mobali akomi pasteur ye pe akomi mama pasteur c'est-à-dire mokumba ya mobali na ye pe sengeli ya memango mama na lobi na mabete ko silikate omoni papa soki na lobi omoni kaka kanisi na lobi mabene ngana lobi mabene papa bongo ngai tango na koma ki veve nani aza konsolenga kasi ye aza tata na ye il y a une responsabilité na ya sanité. Bilolo. Bilolo. Papa pasteur. T'as aussi courage qu'on a cherché un peu de limonade là. Ah. Ça, pasteur a tiré la limonade. Ah là là. Principalement, pasteur, les gens dans le pays ni convention. Bon, il faut les aller na. C'est qui c'est papa pasteur? Tu kene na biso na sina bom sini bang mesa. Na banda. Et en Espagne. Ah, Espagne. Oui, tu kene na biso. Bazoya. Vous en Schengen, ça va peut-être dans une chance à optionner quelques pays. Voilà, certainement il y aura des invitations pour collègues passés qui sont là-bas. Je ne manquerai pas 4 ou 3 invitations dans d'autres pays. Tu peux arriver à Dublin. À Dublin, j'ai une famille. Ah bon? Oui, il y a Didier Lomanga qui est là, à Dublin. Qui est un cousin. Moi, le papa n'a pas eu sous ça. Kakenza Mwanambo. Oh, pasteur. Ah, pasteur Kakenza. En tout cas, son gamin mingi de temps en temps. Ça, il me dit, jeune pasteur, c'est dur le combat, mais il faut persévérer. La foi abonnade. Bon, pasteur, je crois que la table est servie là-bas. Vous pouvez prendre un verre de limonade. Je vous talonne. Merci. Papa, c'est sa maman Sokaï. Nazagoya. Écoute, solo na maman, tu te écoute, tu es là, Libanda. Lipati.
Lipati. Papa. Ah, voilà maintenant. Tu es très bien habillé. Oui, moi, on a passé la date à Capoli. Oui, bien. Si vous avez un peu de la trango. Ah, papa, où est-ce que là-bas qui est à l'église? Oui, tu as quand même l'Académie des Beaux-Arts. Et moi, on est à la page. Eh, maintenant, votre série là-bas. Tant que fille d'un pasteur, voilà la technique qui te convient. Il y a un homme qui est chaque fois que ça a bien été, il y a un homme qui a changé la position. Si vous avez un bon bon nous sur les télé, balobini. Na éviter, on va faire mon été. Ça me donne un bon rapport sur ce qu'on y a bas. Quand on a ça, on a tenté le bon à naïe à Waboué. Ce qui a outil, on a l'équipe la prière. On a son chronique. Il y a un chose à Thomson au Kalingilangai. So, si c'est bon, ça a un team de Takuan. Ke mapasi otambusinga boye pwani petite nanga natambusi ndingini misusu na uti na ndako kuna osobimaki dejo ye awa sala yisaki ona bino ke na kuzala place moko kamusinge soko na kuzala place moko na bakite ke ndako yo ke ndako boma kamwe tozana ngo ya ndako fanda meke na ndako pwina sisi ka repetition mbona na ngoza posa na ngai siko bilolo ndo mbebi soke na zawa bilolo mbebi singa tikoza awa c'est pas musique na ngana yaka mingi awa musique mais tozana biso ko famille hein yo na kamwe ko po fani bisika boye tinganda zanganda te lero mo ko foko ko bima apeti ça va na ndenga mabete ha zamanga na moko manevre kaka bani na esiko mais ça ka famille mutu bayaka mais bisika moza mo beza bien beza calme azo bon somo nte kuna ndenga tiba payo tibani na boye na ko fanda kuna poe ko pesa ni mo bien te sinon on a fanda na kuti pe yete boni toza biso bien de makamunu wana libala na bande be batisi ko bon on a forcé ti wapi yango yo na fai na ngai na sambela na kati nzambo opesa nga kileza ndenge bato basaka na kiko kitoko basaka na mayaka te mama loba nani so na tali boye atwanga benso azaki na leki ya mbala linga bala ndenge te makambo zana osima pasteur na solo te na mona te l'église na biso na penzo ya leki na mona te mina otala kama bala kote bazobala kabe yo mwana likamu nini surtout lycée wa bala ki wana vraiment te longe tengama ngabi ba prière boye mama to lobata si peut-être le maman pasteur a fingaka na kota ka jeune non ça jeune ma pasteur a dit à 2 mois pour la solution libala mona na ngana bunga baninga bazubala baninga bazuti mibala ba pasteur nani ngo susu ma pasteur mambozala nango tu vas s'exangana non ngasi ngabala pasteur camarade non si vous tamboulez ensemble, bon, vous avez vu que vous avez comme pasteur. Na yebi na ngomena sani mama mutaza chance na ye. Yiro ko zine chez sa pasteur, bon na sani. Na fa na ngana ozela ngata mupaga na omona na nekaka. Te mupaga ne ka église bazalite. Bazangi ba frère kitoko bazawa nati. Yoko kitoko bazomona bonga te so mupaga na libanda na meme na église ma pe mama. Te fungo ande miso ngande na zo fungoloti. Na zo fungola yo penza po na yebi loko ne so leka. Oyebi kati église eza bato nyonso te bato bazalaka bien toza na kati église bamosusu bazozwa bachance ya baninga mpe me bazaka na kati église wana fo okebaka kotambolaka na bato mosusu otambola boye miyebi te me biso bamikolo nde toyebi eza mwa bariske me mamanga mpe na boye na bacamarade mingi te na camarade na mo boye mireille na camarade na mo boye karibuka totambola na esili tinga eza bacamarade te karibuka sine mosa pasteur eza mosa pasteur bolingani to maman bato bandi bomona tito ko mama mibimba boye ka na ye to wumi vangi camarade na biso penza sambela bien nzamba la biso camarade mo kamusinge baba ke camarade na nga penza boye so yo kindinga lo baka pona yo na mawa penza ya solo yo ko sanga tamsuli bala pona mandoba msuba ninga no balobaka na lobi na ngelo ko tena tira nga songi te na pasteur bunga na yeba ndingini ndenge libala nwana liboso beba kina yeba kindengini ndenge za okuta ba hotel ko kede ba kasangulu ba nsele maluku yo mtozo sambela bozo ke na frère wana nde frère wana sika ko bala mwasi mususu bo biso to yebya ndeni ya za muninga mabe punga kansita ke mabete en tout cas nzamba limbisa ye alimbise memi ko rezo leka pe rezo
Ma passé le bon que mutema ngana bosile mutema ngana c'est baby déjà. Moi zo zo ma camarade ma solo penza. Nzo na sima nga tonganga. Ah. Yene mzazo bibisi. Mwana zaka pasi na bino bane. Obike nani frère Lombe penza moi c'est liboso penza oya yebisa ki penza pasteur Sonzo alingaka balezala ki yo. Bonjour mateli bala bango zo gumela bongo gumela poane. Sonzo motema ni ezalaki pai na yo. Mais lokola yake na yiko bebi selo makambo asa yebisa yebongo lisolo ya frère wana bokabona kawana ba beteli yango lisusu elombe elomba le beteli tete wana mosinga na chiko kubala te ndio moni ndengi wa yika wuti na ndenge eye koma na bango titi o elombe pasteur muninga su chance do aze chance wana ezalaki ya ndio makaribu sakana ngate ya sakana ngate na yebisi yake panzanga so zinga bisinga tonga kai tuba kama mtu akishita ninga za bongo sia ma yeleza atike oboko swana kuna ma pasteur asala kema baza uzora ba bepe nza poko le bongo te sio bongo le menzo nzo le meza ifete na ngale yezo akomine lombe ba projet akinzali ngaso na benga kyo boy ko kipe yete nzamba lobaki to limbisa ye mais problème ezali wana ngabe na kati ya église wana batindeli nga lettre Ozomona oyiba frère na biso baza na Londres wana moko na bango atindi maloba lobi il faut to zuile mwasi na kati église ya wana babaki na ye bisome na benga ki opo omoni soki kaka omeli ko mi pesa na karibu akopanza so sango wana liboso eke Londres baboyi et puis problème nene zali wana yvet ebite problème muso zana munene yo mono pas cité maman mono pas cité le roye bisinga boyo koma kamela ko bete suma sona ngate kuna ba partir à lelo to kabwani ngana ye na ko le bise soute ba ko sablo ande ngwana tensia ake panza ngaso ndika mubala mumbala ngoni nyango aza mwana mabe karibu mwana mabe suka makambo na zoyo kapone lombe eza passe donc soki lombe afani na mwasi wana lombe akufa akope mumbala bataloba na ete yo doza sala kala mende abongo liko lukela nga makambo ngana zo sepela na libala wana teke babala na elombe na ebite soki kokoki kozala na mwa mayele moko bino bosa bana mike me koloba na mutu te nde ozala na sina bombaki mwa quelque chose mpona yo temambozela nango si mama po te ozolembisanga na kane na za boye azobikisa nde yo te mpo soki bango bamiki kosala libala na elombe akozwa moyen kaka elombe basola na mobali no wana malamu ezala kaka boye esila kaka bongo komsa yozwa chance wana mpo oyo aza na Londres mama aza na mbongo eseye mpe dakishasa a asa ya awa asa appelle la prière boy garçon moko bien pembe boy mulai munene boy amona ngape déjà amona yo déjà le problème ezali wana tokata kaka likambo ya elombe na karibu tokata nazo sala ngona ndenge ya mabete mais na ndenge ya mama pasteur ya motema malamu nyonso wana nazo salisa ndipo nazo koleki na ngapenza tokata ndeni mama te omoni anyokoli ba fille mingi na kati église karibu nyokoli ba fille bato mingi babali te likolo na ye yaona ngape na solo bake malamu bango bazala te nelombe na ndenge ya mabe te po soki baza mpenza libala en tout cas makambo kozala po lela kozala siko mama pasteur tala ndenge na kobebisa église soki de mama kamona bamanga na bonga na sepeli po yene eza boso abale lombe nga na bongo ta bebisi makambo bongo yabela su pasteur te wa manga pe na d'accord na libala mezala te comme ba boye mama pasteur yo no boye sa bango bombalete po za ma pasteur nga moyena loba bongo eza te sonzo azoboya apesi sonzo ba exemple ebele azoboya yango so bakena ndenge na bino bana mike est-ce que okokota pe na je moko te po epanzana kaka ndenge epapanzaki ayo po na ndenge na okokota na likambo wana te mwana azobanga po na église kwa kopanzana siko makanisi ye mama makanisi ye lokola ye toke na ndo ozoba neti bato wana baza wana en tout cas penza tala mwana na ke te nazosola nano Vendima yo katene oblo makasi aumogoso ovwembara yoka mafuta bakanelaka oh sera badiatasi
Penda tamade etafit. Sali souvani. Yo. Le pas moi tata là yo. Papi usera tala kaka. Na tu ya papa là. Ah, c'est un. Na beta lelo ma besa. Soko lelo ngombe ba diamba la kata le panga pasteur. Ba benga ki na phone. Na regretté ozate. Attends, benga la phone. Ah, c'est un. Na benda tamade etafit. Yo. Aujourd'hui, on changer. Aujourd'hui, on changer tout le monde. Mais diamba, ne pas voir tata là. So na papa ba kufa là ba sundo là. Ba lokoti ba ina ngo, on ngo duma la le pango. Ali moi. Misi na yo na longola bani na récupérer ta match. Match na etikalia. C'est na regretter ma belle yote. Yote ser na ngai ekoki kaka bongo. Vous êtes berger, c'est le moussala na yo. Ataba lobby, ataba fingi, ce n'est pas un problème. Je crois que tu m'as très bien compris. Tant on a proposé que comme on n'avait pas un représentant, il n'a pas hésité. Mais non, l'homme, c'est les garçons qu'il faut. Si c'est théologie, bonjour. 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 C'est vrai que il y a la théologie, puisque nous savons théologie. Vous avez qui chante, c'est autant, il y a mingi. C'est théologie, voilà, c'est ce qui nous réjouit tous. Vous avez honneur na biso. Il honneur il y a l'église na biso, il y a communauté na biso. Vraiment, pour pasteur de temps en temps, des qui beau tikangate, beau soutenir un gars na conseil, na prière. Nous saluons à Makasi, c'est vrai. Volonté, courage, ce qui est intelligent, c'est ça. Mais bon, il a plu à Dieu à confier un yango. Pasteur Mundele te. On a mon pasteur Mundele te. La TV. Mais ah voilà la. On m'a cadeau na bombela ki. Quoi? C'est moi nanda. Et la mastika. Cadeau na bombela ki yo so kotika nanda ko kuti bo. Nanga ko kuti kuti mutu mo afandi. On va se comprendre. Kama wewe za vile. Funi ki za mwasi kitoko. Hein? Za mwasi kitoko. Papa nous a pasteur, mais nous disons que les pas mususu. Non, on va donner ça sérieux. Le Seigneur doit changer pensa comportement ou mila qui s'appelle que Dieu pour les vivre. Hein? Yebi. Qu'est-ce qu'il y a yebi yote? Oh maman, tu. Comment on va mettre dans la commission là? La salle commission que. Les cambriers m'ont cassé à l'oba. Aïe, ça fait papa nabino. Papa nabino c'est quoi ça? Pas expliquer. Il faut à papa. Et on a le binga indena expliquer yo. Il faut que nous fassions pembeni na ye aux opposés ba question mike. Ah. Ngalinga ba rola makasi bon timo. Mutu bale bonga mbala lingi yo atari bon yo tiba deuxième. Mubala obamba ngona mutema lobilo to yo ko kilo bimisa ngoyo. Uzoma caractère no soko to yo kanate. Est-ce que mona mbala na sama be? Hein? Ngamo la pasteur mba. Est-ce qu'il y a ta bongodi? Tabo kusabila mba. Kende kala ndenge usaki ata ndenge boyo sa boyo. Amona yonde. Hein? Les partis. A changer motema te sala nyonso po bobalana. Mais maman yebi kinga na za likambo. Yebi bando sala ki mwana mukeza yiko dinga. Likambo wapi? E kaso yebi kinga na mbala. Ah mère. Kende nani wana kula bosofanda banda bofanda kina esi asobala yo. Kende nani bosola na owana. Boniko. Là, je t'aime. I love you. Oui, Mikolo n'a pas école anglais. Il y a le venu qui a le bac anglais. Eh, pour moi, il a ma elle au bandi anglais, c'est quoi ce qui s'est en a souka tout au souka. Sorry, maman. Encore Alexei anglais la Didi. Yeah. Ça me dérange simba ta ko simba ko. Mwana mbalo pende ya solo ke leka kaboya zo mwasi mususu. Mwana mwasi wana akoki na yete mana mwasi ali parti. Bon, moi, je me repose un peu. Je voudrais attendre le moment qui a promis un entretien. Oui.
Ah, papa avait aussi reposé, ok? Non, mais si on a bien un moment à l'oubli. La sauce, les plats des jours. Nani pasteur? Non, ça va. Eh, mon là. Bon, il vient de ça. Otoza bien ka yo mto muna naka dimanche kaka osambeli pie obimi. Ah, pasteur na yaka omunye. Donc on a somba Bible été. Et là il sait comment maman boti la Bible la pasteur Pablo na Londres. Pablo Ndongala. Mais Pablo Ndongala, là Pablo Musu pe azala mais maman Tumba. Ouais, les deux Pablo. Dans les chandeliers. Les deux Pablo tubane na bango nini côté bon ministère pratiquement la même période bazar sous na armée tout ba masu ananga. Ya sona. Ouais. Pablo Yamatumba, Pablo Ndongala, ba Bruno. Ah bon? Ba Sele Massamba, ba Bijou, tout. Sele Massamba, ba Bijou. Bana ba on prière période moko. Tant on a théologie, ba on ba kepoto. Merci pareillement. Parce que mais vous au quoi inviter ngate? C'est avec plaisir. Il y a tout comme la prière té. Nanda. Obala. Nebika ke. Enfin, bien préparé, mais maman a fait tout ça. Maman, Azoya. Maman Azoya. Suko, il me donne un bango là. Il y a une agence qui a la ville. Il y a Didi Food Business. Didi Lunga à Londres. Oui, Full Business, oui. C'est l'une des agences. Nous avons vu Kolimoko, Batina, Love Candle, Nadine, on a dit qui en fait. Didi Full Business. Ouais, c'est une agence qui est sérieuse. En tout cas, après. Alors, en tout cas, sorry. Après Bodak, c'est cette agence. Après Kinfred, c'est cette agence. En tout cas, jusqu'à Nandé, on a colis, courrier à Londres, te belé, cadeau pour la. Ah bien, comment tu vas à Paris? Non, est-ce que bon, attendez, Denise, la cataquine. Bon, il y a quand même dimanche, il va présenter un costaud. Yohana. Un beau garçon comme ça. Yohana, mignon. Balela, moi, elle peut opposer pour moi à Denise, je crois. Oui, je vois. Nazaki n'a bien créé un nommé à Tejko. Je me rappelle. Un garçon gentil. Il est parce que vous êtes. Mais maman, non, c'est maman tout seul. Merci. Maman a occupé papa té et yo qui pengat. Pengat. Quand on a la Bible n'est pas là. Matthieu 7:7. Il faut la Bible bien, vous avez mon pasteur. Demandez, on vous donnera. Il faut la Bible bien. Quand tu invites non, bon, vous avez une invitation cordiale. De toute façon, ils ont une église, le bureau porte déjà ouverte pour nous. Tu peux passer quand tu veux. C'est problème. Question qu'on apprécier. Petit comme tu apprécier costume naïe, tenue na lati, est-ce que ils ont essayé le coup mon ami sur bateau? Bon les gars là tu casse. Arrête ma belle. Et ngate mon jugé, yumongo. Encore la gaou. Gaou eh. Pasteur. Oh mais n'est pas demi pour ça. Non, il y a dimanche, non ça maman so me la ta Bible qui chasse ça. Non, il y a dimanche. Non, il y a dimanche. So na quel téléphone à ma jolie. Na bengi sous na Londres, na salon Shalom Demi batine nga ba mesha sika na lati siko na une église. Na lo baté na yaka. Botsa ma bonza. So ça la faute ma bonza. Ngabe na tchadini. So usali musala mungu ba futu yo. So neti camarade moi na mbala kabelu yo. Otche sudini.
yote unaanza kumwona sur place hapo. Bon karano so bateke sanga. Makanisi nyonso oza na ngali yetu yebi yango deja. Ngaza makanisi ni. Kusala yango te, oyo lingo sala wana kusala yango te. D'abord, oza mwasi ya pasteur, c'est toi une expérience ya vie. Ozo sala wa. Ce n'est pas normal. Toi pasteur, c'est pas si hein. Pourquoi c'est là makanisi mambe pour la nini? Nayebi bien. Oyo lingo sala ngana yebi yango. Ayo kotala. Kusala yango te. Kusala yango te. Nanga. Nalela kia ba se wana père. Moi ba père ba vandisa na ba père ba zo pesa ba gumi kolo wana. Fuzala na le bezikitoka male seuta. Nalela au fort. Tipo wana vandisa. Leleka bien. Sœur na bino ba sœur na biso fuko balaka. Po wadega na kuya na pale ba mbimbi pamba pamba bani. Na lela odamenga. C'est un gars qui a un robot. Tu es un gars qui a un décor à momi mais boule. Zoeba. Faut raisonner. Un gars qui a un robot. Tu es un bilobi ba dougou na ba couloir bani. Revers. Bana ba sumba ba farata par-ci par-là. C'est un gars. Rien mobile pendant que ba marcher ko. Matina baby ba poto ya sindole liyo. La veille, ngaïté, sœur. Bino basser. Bobala. Zolanda. Sœur, on va tenir là. Tenir au pour mettre un là. Faut t'engager, valer notre la musique. La kata, on prend la biloko bazenga. Attends, on veut dire au kata nanga. Dengo zomone. Mama, bon appétit. Te mama, po omoni na leki na prière kuna place bozalaki. Ozalaki te yangwana na mona ikaka ke ifo uzalawa. Na yempe mbangu kulanda ye. Mbona nini? Ba kamaladi na yo wana oya magasin wana ko. Balubi baza kubenga yo ifo ukende na 17h ubenga bango. Mais yana koma kana prière te bongo na soka de prière. Na tika pande baza kubenga yo na nini na ata bongo ngana koma na prière yebi selinga kuna na prière bongo la na puti au kuna nini no wana like seki au pa muziki na ngasi ko miko la nanga partout te mama po yo komi na prière kuna babino ke na oyate po bango nyoso kutu baza kukoka kulobisa nga penza te baza tindi kanga ikaka alobio uzali nanu na uzana sima yango mpena ye kulanda yo awati po mama umoni izadi kaka lukula mama wana oyo azalaki na mwana na ye bangu mibadi baza kukende na nzela ya bilanga ale tangu bakomi na mpambwe na bifurcation ale ye mama na Kongo na ye na sani na ye atelemisi mwana wana lubi yo mwana telemawa talaka mupanzi oyo talaka disusu mupanzi oyo ngai na kukuta na bilanga wana na kuyiba manioko so kumonika kama muntu aza kubima na mupanzi ale ubeti sifle mwana lubi mama nandimi na kubeta sifle malamu kanti bongo kuna utie nani histoire wana ngeso zobetela nani zobetela nga ozobusa na sa mwasa pasteur doyo kansinga na kimishene wana kufandao nga kimishene tena zokende prière na lubi bongo te mais on lisese wana zobetela nga pona nini
ezali kaka nameli kinini maladi ezosalanga mikolo yango nameli kinini fo nalia na biloko yango mpe nasilisi yango te nazoliaka parti moko akwanga ngai mpe mame nalubi atikanga makei na linga biloko ya ndenge wana te longa wana oyiko ndispose ngai nalubi mpe mabe te me nayibisi yo nde kasi kende lola te yo moto okende lola mata okende mpo nga natikala mama nga nakei na ngai mama bongo sikoyo naluba nini nga moko na obenga bango na telefone okukende bongo nameka koyoka kuna na priere ke yo te nakutanaki na mapaster okozwanga mabe donc ntango oza kodia bango bayebi te okoza kodia so namelikisi fo nasenga permission mpa na bango nayebaki te mama akende nakuyebisa bango na 17 heures nabi nga moko nakobenga bango na telefone boniko bon naleki na priere nayebisa bango ayembanjwei kya dituna kyau oigodomo yayokangoma atekakala iwabalonga kabazolelenge wakwe ayayembanjwei kya dituna kyau nani kuna nani zila zila mke papa boni sango nini ngalaza kuluba zila mke yuza kukota ndengene bino ba mususu vraiment donc poeza nda kwa pasite elale sikufa kukota ndengo dingi mbale boso boni mutu oyamba ebete bamba buli kuswanza na swani si yote me na lubi na yonde ndengo yokutiliwana bakuti na kabongo te ngana za kusala musala yoza dinani d'abord nanda koy bon li pati ali na besoin li pati ikanzi ngambe na tuni yo mutuna ko yo nani ngai nazali mo nani mobile na ye to vere bana bo mona tisiko to koli e ale otala ye bo mwana obadi na yena bo mwana donc itangu yena na buta mite yo udinga ki edesi to ngene to ba jeune ngala ngene classe ta plage ba cours na poto na sisiko na zongi ya ale otala ye Vanda kanzu umile uyaka disusu awate papa kura rasi yangu kana kutangila wapi nasanga bena na France na France paya ba mindele kura munga ngezoka mbule bele ba usa ba 7 8 ans so so bandere ba usa ba 10 ans ngezoka mbule bele koyo kuna place uzalaki ale umoni dikamuso kusaleza dite uye na yo awe tele pour servir mboka te naza kuluba awa na ndako oyo nde mpona kobala dipati mais moi c'est dans soleil là avant la voyage soleil là to kana bien na timote pa na ye promesse la moté ala papa nkelele kabakuntekelanga munkutuko elingi kulobe nkelele batekaka ye na sakite ngo bali papa mwana wana nakuma kumuna ye na bantu mususu yonga naza ku nasa dili tamuza kuya naza kukamwa ngana yibi yote uza kuloba mpe na kulaze nyonso mobadi nanga papa ba disusu so la besoin on la besoin mon neli parti ça zali na kuyebisa ye quand même so zali bengela yetu solo na yesi kati ngande naza kuloba na yoyo mpe ndengu yedi awa hata uyeye bate dipati wana koma na muntu mususu mwana kendo bila yina kitoko ala kende kudinga kaka fala hata kutukuti donc kuna place uti ali muni muntu mususu te kakawa Nasa na besoin mona ye un point très tala ba discours papa na sa yo ki aussi di mais yo uza dinde ko nangani dipati wana asana mubadi na ye ayaka kusulula na ye mukoloni kanti ezali tekenenga na lobi na yo aletangu yako ya obani daji susu kuloba merci pour l'information yo wana kula na yebisi yo boye sukumoni kula ezali telema na yo kene na yo makambisidi nango papa merci pour l'information parce que même la besoin mona ye ayeto kutado solo la bantu amukidie babinga kaba yebisa bango dikambute zilanga na bengila yo yesu kazali dipati yo obenga kwa asa kuluka yo impoli mpeka tikene nenga dingi kufenga ngaya muna kanga penza nikula kindende na ye obenga mamu tunaza kubenga yo chérie boule par beso mono ze manga Fred maboy zo manga revenir on in yo solo le am
masolo solo zoka musika na chambre zo beta masolo zo solo ndina ye oye biseni aye bisoni oye biseni mutauti voyage na omona oye biseni ndenge tuvanda kawa ndenge tuzalaka et puis biso tuzadi bantu ya yebi mona yeto ko mona famille sonzo très intéressant. C'est beaucoup ressemble à Mingi, famille comme bien. Biso moi to ko sambira moi ete awa. Fanda ko. Comment osambira? Ah, ngako na poste. Pima libanda. Na poste na église. Na okamba bana mike kuna na église na Ekodim. Ah, c'est bon, Ekodim le dimanche. Ah, c'est bon. Chérie nini ko. Boni yo. Na auto sacrament, était dans sa stage, na médecin stagiaire. Comme docteur. Non, na plein de bana de bouler dans sa stage. Ça va confirmer ce qu'on a bandi. Maintenant sûr parce que comme on est parti de l'académie peut passer bien. Très très bien. Aujourd'hui? Oui, mais pourquoi? Bon bah dans sa stage il peut pas en bas. Aussi c'est quoi en Boganina? Parce que là il y a la France. Vous êtes la France? On est quoi la médecine? J'étais à quoi là-bas? Son salaire au même 10 ans. Vous aurez fait gag. Mais oui, il y a ma casse. Contrairement à la faculté, sur le droit, l'économie, tout ça. Alors, Ndeni. Bien, au bas qui vous n'a? Non. Il faut pas aller au Mundele. Dans l'auto, on a quelque chose si on court là au service de moi. Et là, il y a un Tukanyamo. Papa, ça vous y a une information. Papa lubaki soki ladi waniza kubeta na yebisa yoke ayuka ka information ata ya kula mama durant les quand même mukolo tout ça que tu as mal élevé non faut comprendre na kaza ndenge na ye siko ndo yo tana ngina nini bon la mloto mona kiso la siba cours au servir mboka na intention bala mo servir ah il ne peut servir mboka bon tete ba kutana yo to sur la paye bon na ba soki na kosani pour la vie na nga pour yo mais sinon, l'objectif est que na bala yo. Il a pris le mariage. Pour y rêve na foka na bala yo. Nga na moni, on trouve presque on sur l'intimité. On a ndako moi kaka muke. En tout cas, ala ndako eza bien te. Ozo mo na bakanda bakabiso sala kawana, uyi mo yebi. Ah, ben na ndako. Tout le place sur l'intimité, on prend un verre et puis bon, sur le toujours une petite raison saute. Hein chérie? Toujours qu'il est. Yum tu vena kina bala komo kwa bien pona yomoko pona ngapenda utukana ko découvrir kwa mala bete yum oyo ko sepela ba pona tokende toke na Trocadéro wana na kwa lopori wana et pas mi José Mabila ça va bien Trocadéro c'est la satellite maman satellite la quoi lopa OK bon allons-y toke la langa allons-y toke bon mais oebinga il faut nous zonga pour préparer ma longue ya bana ni parti bonjour papa tu vas où papa nazo tikela nzela aka elle me fait quelque part de conduire pas de conduire oui que les gens ont payé c'est économique tu sais ça ah ça fait pas longtemps ngala préparer mama ekodi pour la bala miki mama nalamba naza kuluba soki nalamba mama iloko na yakudia papa vraiment nakudia kulamba bisusu natika mama lubaki awasuki azali te nalamba kanuki makambo itali uti kolanda kate pas possible pas tout il fait rien ka kolama kampa je suis ici là-bas awana tina sala kinanga nani wana disusu kota ah oh alléluia Léon amen ah vanda dia Irena nakudia te c'est rien ça ah zadi aza usela ngama iloko ngo yangu frère oh c'est rien amen bonne autres bien bon fufu chimke windeni umuntu tuzana mupai chile yema ya fufu alléluia
Amen. Ngana bandi nano. Yo jila na. Boni kona. Akoma kia? Okoma ke kona? Tozali na doyen. Tokomi to solo linga na masumu. Na tena place na ye. Nzobo wa. Ndenge na bandisi ye. Na tena place na ye na bisi na bi yo za doyen. Oza déjà oza la carrière de société. On diriger paroisse ndenge ni. Na ye bisi ye mama na poupe doyen avandi na pembeni. Alinga c'est l'intervention mais ngabi te. Oluba mais doyen wana donc abenga kina doyen wana tellement toza ba Congo. Asaneti akamufle biso. Wana yebike ilo koni vi masuma sana. Na lobi na ye na pompeti na siliki na musilika na tilima ngona pa na desidale na bimi na bimi ndenge na yebisi ye le col si a raté nga déjà côté ba jeune esili bon mwana wana lombe le reko nto na lekite côté na bona ndango tanga na longo kuna et pas evi masumu na so bima na qualité so na ke kuna na ngapina na tikaki na ndako eloko ezala kite bon na tala ikana ke ba difficulté na ndako ya omoni na zongo ki mbangu lakini kina na ndako mais ils ont continué kaka na lobeli ye Elena tatu kosa ndangaje naza kudia mai zalite imbécile ulinga beta yusuko uyu utaka na ngai ulinga ngara kuna nzoba nayo yakao nyama ulinga utaka na ngai ngana za kudia kuyana mai ya umelete che ulinga benga na yo sana na benga na yo che petit kene nanu malamu ha uzungila ngashim mais vie kasi siko ndenge nini to kan to ndenge nazo kende boye omoni tangu so ko pesa contre temps na ke paroisse pona na retour na kozonga uzunga boye uzana enveloppe mubimba mais na osama kasi na leka kote ya elombe na tala soki ndenge tala zelo ka soli ate des problèmes mais à des serres mais il faut lingeto kala te na komana liboso paroisse pona za na retard na tala soko leki omoni lombe tangu akutambula zwa makulu na ye yilangango zwa makulu na ye yilanga yango na zana ngomposa po walungwa kana mukiti yoza ko kate ulina beta yosiko yoga ngakaboye koma che na langa tena kuganga te ngaza kudia maya kumeleza ufufuta ngana mungu uyana ngumu kono nini msoba ya mwati mpamba ulina beta lona ndako familia za kudia na mbongo na ngai bandu kuna yoza kudia na mbongo na ngai koma che isa umoni fuku yamba papa ya très bien nakachanda papa mbote mbote mama nazaraki kudia na bisi voilà comment mama utara bisi nazako pesa ye conseil nazako pesa ye conseil Irena taga ulungu basanyo lukape amen mama yukutara bisi le naza kupesa yetori na libina yomoni fukusolo na bantu nyoso a quartier kulika tuza kankanda na bantu a quartier ikusala malamu te mama mama samini no yebi bisilera na sangote papa to bondela nanu papa to kumisi nzambe o to komela bezala zarte papa na pesi lisolo na bisonga na papa chikudi ebandeli pesuka na mona maboko na yo joie de comment vous avez merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Ina la Bible na le kana nukune pa papa na utai ko soba bilama na biso yo. E pa ba commerçante ba blues ndena utai ko so ona le kana ngakitero kwa na le kya boye. Ba yoka ke ma pasteur le kaki na pesa ba mbote. Boni papa pasteur azama lamu mama bali kona ya fandi na ye. Omoni mama kukama tepo Irena hivi kulwamba ngwana mama ndengo yibwiza isemu mingi ngai penza naza kusepela te munturukula masumu wana zane lokute munturukula elombe mwana ya mpamba na yibi yebie mwana wana na yibi tatene yibi famille yemu bibi abazane lokute famille ya mpashi ngana zana mbongo na ngai nazana bajama na ngai naza wamu d'affaires nasa ku proposer na sumbe église na cimetière chinsuka si tu négocier na pesa ki avance po tu tia dingumba kuna awa dingumbe za muke muchanga pasteur
ata papa alwembi nga muntu na kusiporte nakuni naza capable ya kusumbila ye jikopater transport aérien atambulaka dikolo mama usepirite ngana zara mukambi ya ngumba papa makambo nyonso bazobongisa kuna te nanga mama nasala boni mama irene ofandika kuna yangi nakele nazoleka na ngai te mama lukula okipe te maloba nayoki kasi te papa bongo naloba nini nga naza mwasi lokola nazoleka nanga papa likambo te mama me zo ata oyo enveloppe iza na 350,000 francs congolais bongo nga nakoya nazoleka ndilo preparaki yango te bo natiaka tout le temps soko bapaya bayi naza kopesa sokaka yo mbimi ngai nakuma pasteur nakopesa yo 100 carats fermé iza kuyuka yo eza wana na chambre bon mama Irene naketa okutana na paroisse te mama oui ça veut papa pasteur yo peke ni le bana papa pasteur na memele bien enveloppe et il y a 500,000 francs congolais nazobimisa bakiti oyo motema mbote naluka karibu aza na ndako azobongisaka nini papa bonjour nakokota karibu kasi karibu mama bazoluka yo nazalaki kuku kuna nakolamba bino fufu bonjour fanda nde kare ngai oyebi elombe afiancé nanga ozoba peta munoko kilo te elombe aza fiancé na yo elombe biso koyo tekabota niyebi te noki onka epa na yo ayebi soki yo tekabota nayebi soko soko oza donc nde ozokumisaki fiancé wana atiki elombe aza mobali na ngai ngai elombe tobosi na ye mwana kokasa te ke oyo nde moto oyo okaba libala ya biso donc soki elonge omona ezolobi eloko te tala mwana obie soki elombe azo donc ozolesino ere apamba soki ozolandaka elombe donc te yango ya koluka mobali na yo mosusu oyoki tanti naye nde kokie biso doki tike elombe aza mobali na nga kokasa te ke oyo elombe okobala tio na ndako eloko moko tosala no mosala mpunda bayebi te ke dimanche boza na église ko na biso na yo nanga dimanche tokoza na église biso nyonso toke kokutana kuna epa pasteur naye nde kokie biso otika tika luka mobali no mosusu c'est la âge naye kaka oyebi biso ndenge wana c'est la âge mpo soki kokontinue kaka donc kokala te mpona mokie oyo nakobanga nango mpona monene wana te naye koyebi biso nde tika benito karibu nini kuna mama yaka nao te mama nini pasi mama yo moto okotelaka ye soki nga lobi naloba yo moto okotelaki mama oyoki bakotelaka nani bakotelaka sani ebila bambulo mama nga nafandi na nga so nalukaki ata motu na nga nde ta mosusu naza boye te mama nakosanga ndenge wana mpona nini nakosanga mpona nini nani wana akotelaka yo nani wana lobelanga na nini mama nini te maa nazoya nazonaki oluka na elombe kasi mwa mwasi ayeba bota na elombe te omoni mwana nde akoka na elombe te yo mpe ozalaka na retard oyeba makamponi omoni mwana ndenge akoka na elombe te omoni ye te nga namonaki wape eske nga nazalaki nakotala ye oyo bakoti na mwa mwasi wana omoni te bongo sikoyo esali nazoya kasi nakeluka na ozana lipapa boye ezokende wapi kitisa motema mama natikisa na papa mami nde apesa ye nga lipapa oke kosala nini yo ka mama likambo eza likambo nga naza mama na yo likambo ezali likambo soki ye aye tokosolanaovanda likambo na motema te soki nayebimi te na okoa te ovide na koobela nde okende te omoi nde motoke bandi obima ngai te nde na bandi otoka fanda kasi mama nazoya mama na osa eloko te na oloba ne kaka nazoya fanda kasi
elombe elombe aza te elombe aza te naotuna o te tuna rido beso elombe naotuna rido te naotuna yo nde mina yokuta natuna rido boni boyeko sikokono ozolinga lokosali ogangela nga ata agangela ozaleki na ngai sona ekoluka yano yo sokowa ma osesango ozala baleki te baleki te baleki na bakoza lokwa yo te opesanga mawa yo nde opesanga mawa mpo nayebi te nayebi so combien de fois ke nalingaka o te nayebi so combien de fois mpo oyoka ne na olala ata na kiti bandeko pusaka kuna kokokanya so porte te pusaka kuna kokanya so porte te pusaka kuna ofanda loba yo za mwasi atembele lo mama paza te ya osimba na ofanda yokazinga na obanga munene na yo nga na obanga na munene o te mpo lobelangeli o te munene apasi wana soko lie te moko moko kiti te okomi lokwa ngai ya sepelaka ozwa mutu no apesako mwa bafranc congolais mwa sante eya tosala bafiere pamba wana bafiere nyei polakisa pene ozala même poli yo kala ngage nazalaka mpoli oyeba yango teke na mpoli olongwane olongwanga naosepo osekana yango ozala na crise ya mibali ona crise ya mibali mpo couple na pende simba yango simba te naoluke moninga age na ngai yo te ozoloba mpe bandaka lolobi 15 ans kolobaka ka kolobaka biso mpe tokende mokoni na oya mpe na fia naoyaka mpe mwasi namona mpe nayelaka ye mpenza po voyage zela ntango akowuta mpo tokoyoko kima nakimanga yoko otala bato yango okima te oyebi mama mo azala mpona na biso tolanga so yo maa leki na biso te mama azala na nsima wana oyebi te abilombe ali kotambola mama lekini mingi mpona nini ngai abi bamesani malamu kasi ngai mpe nabaki bomesani zela mokolo yango oyo ozala na ndako na ndo okama nadi ngai ata kutu ko bokomela bomengo ya bino nde nini ngai omonanga moko moko te na ndako na bino okieka buyeba yango nayosali nayo lelo nzala nayosengo lipapa omonanga te bana mingi te ka présence na monde loba namoni présence yango te namoni te ata mokie te yango mpena kotula mosu nde esaka basi mosu ya kishasa mpenza yo moto otuli na okoluka na ata koko no moko tokota libala eza mawa lala wana soki te nakoki kosopela mpena mai oyokanga Allô, Yaya. Yo soko babingi yo ntita ondimi mbangu. Minga na kalate na kukenda. Lubate. Yaka na ndako tosolola. Papa. Yaka tosolola na. Ikumi ya ndako ikumi ya ndako ilungwe ya libanda. Makambo miso ya famille il faut tosolola ngo ka bato nyonso bayoka ke makambo oyo nde ezoleka na famille wana kota na ndako tosolola. Ntango nga nazalaki koluba na yo bumonaki mabiti. Buzalaki kumona diluba na biso soko ilubami yango nde isala kumonaki mabiti ikumi ya ndako. Joa kiti vwanda wana. Kamata kiti vwanda tosolola na lubana tana. Sarite meme bulunguri te nayebi te oyo soko mokolo abungwani mwana moke sapato oyo soko tozalaka na mwana awa nayebi te ikumi awa ndenge nini nalobaki na bino bokanisaki masekiti miracle ibandi nzondo onction receve iyi te bukubanda kurecevoir kaka bebu wana nde biloba na wana eza mabe nazaka meme yaya na yo eza biloba luba te fozalaka mpe na respect nga naza kotosa nafingi yo te naza koluba naza kosembola po totikali biso mibali na famille soki yo utengami bakoseka nga te kasi loba na ngai nga nazoloba tokota na ndako tosolola eza makambo ya libota bubumbaki yango nauki yango bubumbi nauki ilombe na bino soko ilombe nayebi te ilombe na famille ya bato biso basoda tozalaka na ilombe liboso na biso ilombe soko ilombe abala abota buzalaki kubumbabumba buzwa général bulingi te pasteur ilombe bosika oisuki wapi ilungwa ilombe ikomi petete
mayele esili ngai général nabumbiraki mwana ye wana asi habari azwi mwasi na ye mosusu sikawa tusambwe bukosala lisusu nini mwana bani kobelabela kaka kobela mpenza bakendeki na mirei na hôpital fièvre mpenza mwa ete alali malamu te abeli nanu te abeli nanu te boni na nini boni na nini na yo tuna pasteur buku tunanga mpo nani babi tension peut-être mati makasi bapekisi mpe makelele na ndako bape mingi wana bukosi nde baza kokima nde ngai nani apekisi makelele docteur wapi foto bukangamaki na docteur aza koluma na yo soki okumi na ndako makelele ezala te wapi yango ndakandaka tika oyo ezali moto akufa kaka boye ngai eloko eza kopesa nga kanda mbongo wana général ngai na rate général mpo na ilombe tata mokolo wana olingaka abala moto aza soki na 60 abala mwana na ngai aza na 17 ans yo omoni yango bien omona mbongo bana no mpona nini ozo kopesa bango na général te ngai namoni me bakula sherben aza nanu moke nakende kobasa na général bongo oyo nde omoni nde ase yako mokolo obalisa na général tika mwana yakala bien teko maladi nini abe yo yaka yo soki nani banda lelo omoni lungi na ngai lukuna napesaka bino toli nasalaka mabe nakomi nokundo nakota mosala soda mpo na bino te oyo bokosala bosali nasukuli maboko lukula pirate asukula maboko toyokani olobaka na bana ndenge wana te tozaka biso mibale okokoloba na bana ndenge wana te likambo nyonso bareparaka yango ata baboti mwana soki elombe aboti mwana wana noko na yo akoki elombe ye azalaka moke boye bongo sikoyo moke wana akomi nango aza na ayibi aluba yango ye moko ekokoma lisusu nga ça va merci Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Alléluia. Bandeko, bapete la folle maïna. Thème na biso lelo ezalaki elateli. Ndenge nini tokokolata. Nzoto ya mwana Nzambe kokozala nzoto ya libanda te. Ezali nzoto moko sacré donc ikufo kobomba yango kolata bilamba oyo esengeli kolata muninga asepela mais kolata oyo ekoko provoquer muninga te. Amen, c'est la parole. Ezala mwana moke, ezala mama, ezala nkolo, ezala vieillard. Kolata ifu elakisamake ezali mwana ya Nzambe, mwana ya makila ya Yesu. Alléluia mandeko. Alléluia. Alléluia bandeko. Yango wana nalobi bana Nzambe elate ya mwana Nzambe ekoko provoquer moninga na lisumu te. Emema moninga na lisumu te. Eleko tolobili mingi makasi awa elateli comportement na biso ifu ezala na motema. Yesu azali na motema lakisa yango na miso ya bato na ezaleli na yo na comportement na yo na habitude na yo na efandeli na yo tout ça moko te azakani na yo moko te akokani 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 na yo
bandeko culte biso ya lelo esili tokende na boboto oyo aza na mato ya koyoka oyo na motema kotimba merci maboko mpona nkolo Pasteur, nga namoni boye bokende pour vous arranger na nzela. Mwana kasi azwi yambula nini mibali baze bien excès la papa po bato nyonso bayoka te bokende koyokana kaka na bokende koyokana bino mibali te kosila nano. Mama pasteur, nous elle kamususu. Cet enfant. Papa, non, sa mère d'abord. Moi, mais biété. Mais biété kasi buta mwana na papa. Osamba kana miso ka na zoko teno na bibo kene boyoka. Nakata. Oh. Banke. Ngola yo ni boyoka tena kai. Koseka moninga te soki azwi likambo soki ezwi yo te nani akoseke ata ezwi yo bana kobota o bango bakoseke koseka mi te soki azwi likambo soki ezwi yo nani akoseke ata ezwi yo te